Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.
s'il vous plaît, c'est Télémy. Ok, merci. Quelqu'un dit s'il vous plaît. Nous allons commander la prière ouverture. Après, prière ouverture, nous allons dans la prédication. Après prédication, nous allons dans le dépôt des germes de fleurs, où on a dit recueillement. Alors, on a rappelé dans la déconion, on a dit dans la fleur, dans la eau. Pour nous, on a eu le commissaire Congo. Ce qui te l'ont dans l'étape, il y a de bonnes gens de frères. Pour beaucoup dans l'étape, il y a mot de la famille. Responsable à l'Ibot à Koleka. À Kolibola, il sur le Lénini, pour quand même Kotambola. Après, il y a besoin de la cimetière. Ce qui te l'ont dans l'étape, il y a mot de la famille. De ton besoin qui s'amosa y ensemble. À Kobo de la Ponantela et Lilita. Et à besoin qui l'année en famille. Il est à côté pour la zone de collapser à Wassi. Au compte ça, on a Corbia. Au Bali, au Libési. Au compte ça, on a Corbia. Pour que de côté, et si quand on a dit, nous avons qu'on a les lots. Donc, comme la mission est que je suis Bongo. Bandeko bana na Nzambe côté na biso. Topesi bino nyonso côté na Kongo na Yesu. Toye lelo na invitation monene oyo ndeko Fredi abengi biso kati na oesika. Ali mokolo ya pasi na mitema pe mokolo oyo kokanisa hommage ya mwana biso atiki biso. Vraiment biso nyonso miso likolo pa na ensemble nzela na ezala polele akene na kimia pe lipota ezwa kimia. Na profiter ko saluer pe papa na mboka moseke ezali. Yebe azwa kimia est-ce que on a version direct kuna azwa kimia ale la mwana kati na losambo nzambo apesaki nzambe oyo azwi pona kotika nyonso kati na maboko na nzambe tokobondela Yawe nzambe nanga na leli pena lembi yakakubanda nazali mwana na yo solo Yawe
kolela. Ofredi akei yo Nzambe na lola yoka biso tokolela. Opesa motema mama yoka biso tokolela. Totiki cérémonie nyonso kino kokende cimetière kati ya maboko na Nzambe. Zala na biso kati na esika kino komba kati na esika oyo tambola na biso na nzela mpe tokoma na kimia. Moko na lola todedie service nyonso kati maboko na yo. Nasengi kimia ya moto te kasi kimia na Yesu Mesia komela kati na biso na kombo na Yesu. Amen. Tika Nzambe azwa lokumu ndeko molingami na yo. Tika ba oyo mezo eleka. Tika mabe eleka kata ba mwanyo ekende. Yo mi pesa mo mi ma epai na Nzambe. Pesa fino epai na Nzambe. Bato mo kibalo ba oyo ba ngolo ba pona yo. Kasi yo ko ba ba lobi pona yo te. Jésus Christ de Nazareth a tuna ki bato. Bato bakali ni pona ngai. Bato abi ozali prophète, ozali boye. Mais Simon Pierre aki, ozali merci moi na Nzambe na moi. Deko molingami ata bato avec sa témoignage na yo soko dali ndenge wana te nzamba koyeba kotombola yo. Alléluia. Élévation na yo dobe epai na Nzambe ba mokili oyo ata ogenye ba bien mokili oyo ata ogenye na oyo nyonso bapesa bakombi ba griffe eza na ngo te mais loko ya motuya yeba un jour yoko kolala ndenge mwana biso Fredi alali pongama bongisa bomoi na yo pongama bongisa etambo na yo pongama bongisa témoignage na yo. En fait, les témoignages sont égales sur le bain ensemble. Comment dire le bain ensemble? D'abord, après ça qui, d'abord, à suivre. C'est la libre. Il va vous pardonner. Tout le monde a pardon. Il va qu'on limite ça, on va salam ma bé. N'a mis ta famille. Mais est-ce qu'on va aller là? Est-ce qu'on va porter là? Est-ce qu'on tambour là? Qu'est-ce qu'on fait qui? Hier, qu'on a limite ça. Ceux qui ont limite ça, montrent comment on a mis sauté. Bon, nous, on y s'en met à Nicolas, on va limite ça. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es là pour limisa. On a besoin de ça pour voir l'angonganzé d'ani molaï. Tu es mangié mon mot pour le longo na bingaï. Afin que la bonne de là, quand tu as chef de fleurs, peut-être ça la programme polo, polo asunga biso. Tu n'as pas mangé mon mot la carabe de gros sur tu es mangé moana. Tomi lengele malamu. Toye bipe ongate. Milengele malamu Zambi toyebi okolote toyebi pe okate. Bien-aimé dans le Seigneur, oyebi mokolote ni jour ni heure oluwe kobeta yo ni jour ni heure e okomela yo liwa ezali partout na bis na ndaku na nomande motalali pe na tonga la mukite. Oyebi mokolote milengela ndeko molingami pesa fine pe na Nzambe pesa momone pe na Nzambe pesa pala na yo pe na Nzambe pesa famille pe na Nzambe même mwasi na yo même mopali na yo pesa pe na Nzambe bien-aimé oyo esimami na Nzambe moto akokotela azali te oyo esimami na Nzambe moto akofunga azali te to milengele ndeko molingami milengele balengelaka fete matanga to yebe balengelaka yango te eyaka nango briske mbongo mpe makala ya briske mpona kosala funérailles. Mais faites va préparer yango. Okozate ko préparer yango. Ndenge moko bomo ya moto ndeko. To milengela. Ata to rene na nyonso. Suka na vie ya biso. To ko kwe apeto ko fana kaka na esika oyo. Ata ofisi 120 ans, 150 ans okenga na liwa. Mais message na ngato lelo. To milengela pote ko na suka to mona kembo na Nzambe. Alléluia. To bete Yesu Mesia maboko. Pe na bobo de ya lisusu. Papa na kolo na Yesu Mesia mokonzi na kembo tika ete nyonso epesa lokumu epai na Nzambe malamu na béni libota oyo au nom puissant de Jésus na béni oyo nyonso Nzambe esami na moko na bato na kombo na Yesu Mesia pe na tiki nzela ya mwana ngai Fredi kata maboko na yo Nzambe efungola nzela ya lola na tia na yekolo bakufi bakumisaka yo te. Kasi batamo mwende bakumisaka yo comme dit la Bible. Laissez les morts enterrer leurs morts. Kasi nkolo tozali kozosanje tokokata lilita. Nzambe ya lola protéger ye. Kino moko na suka yosala bikamo katikata bomoi na ye. Nasengi kimia na babosi na ye Nzambe esika bango bazwami. Kimia na papa na ye.
kimia na mama na ye kimia bandeko nyonso bazalaki na ye kati na Kinshasa awa nkolo lekana komapela kobatela kimia na famille na bumbu esika matanga ezali Yesu Messia moto akita nzambe yo mata moto abunga nzambe yo monana sois élevé à jamais au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maboko pona Yesu Messia. Merci modérateur. Mosala nzambe nzamba pambola yo na oyo lobeli ngai bandeko oyo j'espère que bazala bafleur bakumisi bafleur te na moma oyo oweleli monga mbango mpona kokumisa wana bandeko na biso ya sécurité bopusani mpe bandeko na biso ya fanfan kobongami mpona oyo bango atiki bango balobi tolela na baoyo bazali na kolela mpe tokabela mawa na baoyo bazali na mawa. Tobengi bandeko ya Fredi bayaya na baleki bosali bilongo bandeko ya Fredi bayaya na baleki vraiment pasi na motema oya bango ya motuya atiki bango. Wana mpe bazali kobenga batata atata ya bongalo baye kosala bilongo batata baye kosala bilongo batata bango wana baye baboti oyo asili kotika biso ekoka kosalama parce bino ebesite kosili ya te babino mosalo ya nzambe batata bango bazali koleka ekala pesa bango. Tobengi Jadi wana mpe tobengi bamama ya Fredi bamama ya Fredi oyo ezali banoko bamama letu bango na tobengi bango baye koleka bango nyonso ensemble ntango bamama ya Fredi bazali koleka ezali reconnaissance elangaki mobila songolo ata fleur ezali te tokoti na nsima ya maboko tozali koleka reconnaissance tokoki koleka ezali moto na quartier mpo elangaki mobila songolo okoki mpona koleka merci ezali reconnaissance.
La mort de la famille. Responsable à Libeta, à Popusana, pour enlever la biso. Ce qui peut m'enlever la lipa, ne ressemble à Poussani. Shalom. Shalom. La combo ya porte de parler. Merci. Merci. Merci vraiment. Les bons à la biso, pour ce qui va à la bino, pour la biso, c'est-à-dire pour les Rosalie. Merci mingi. D'aller la bino de l'Amérique de Awa. Programme Zabou. Comme Awa. On a place notre service pour accompagner les sorties de l'école et permettre sur les bambous. Il a eu. On a place à Zombie la résidence, à Avenue Kimbongo, numéro 226. Le président, merci. On a besoin de la Kibia, et surtout de la Kibia. Merci. Wana tutelevizio maso. Tuelekea msambo ya kupanga milita ya msana zambe. Ladies and gentlemen, baba mesiye hii. Ibaleta ni baba. Osala zabo kuzani. Hapo ndio mtoto wa msambo. Nous voulons savoir, petit Candela, il a dit mon ami, conduire biso, tino na métropole, pe mande kozonga na bumbu na résidence, c'est la bande content de kokoma kuna kuna kopanza, circonstance ya lelo tokondeli. Père de gloire, te pèsio merci au nom puissant de Jésus. Totiki ko makor ya Fredi na métropole kati maboko na yo. Sambe yo comme mabiso ko na kati na esika oyo kino kokoma na milita. Mon constant la tokambola na sous pression molimo centre na yo. Totelemeli oyo nyonso ya accident, totelemeli obstacle nyonso ya mabe na nzela. Eza mosika na biso au nom de Jésus. Molimo santu conduire biso bino kozonga na biso na kombo na Yesu. Amen. À vous la fanfare.
malamu Jehova Zambe malamu Obwakaka moto te atikaka moto te na mai na miso atikaka moto te na pota na ye Jehova nanga avani na ngwende na lola Jehova nanga yo Jehova nanga abongi na loyembo nanga Jehova nanga lalaka te animbaka te Jehova nanga lalaka te Jehova nanga yo kaka ngai nabeleli Jehova nabeleli Jehova kolo na ngai nabeleli Jehova afa kolo na ngai nabeleli Jehova jire nanga nabeleli Jehova shalom kimia libota na ngai nazobelela yo Yahweh Yahweh epa na yo nazosenga Yahweh Yahweh nabonzi yanga kembo na oya bongi na baloli yanga miso na oya bongi Jehovah makasi na ngai mazoganga po azososola bongonga moto na salani bonzambe na yo eza lisusu ya mindondo te bato nyonso basi bayeba yango nabelela nani abongi te moto mokili akocola ngai ye moto mokili akoseka ngai ye koseka Jehova miso na ngai na yo nazosanjola nazobelela nazosanjola nazopesa nzembo nzembo na ngai nabombela nani soki kunde ekoka kobomba yo te bongo motema na ngai ebomba mpo na nini nabomba te nalobela yo oza nzambe obongi na ngai obongi na ngai motema na ngai oyo nazoluka nazobelela yo nazotombola nazosanjola yo yo nde makasi na ngai nyonso elonga na ngai yo yaya refuge na ngai nkolo lisungi ya bomoi na ngai obonga okoka nabelela naye kamela sepa na yo Yesu soki nabengi ye ayokaka ngai soki nabengi ye ayokaka ngai soki nabeleli ayokaka ngai soki nabeleli ayokaka ngai ye loboko na ye mokuse te loboko na ye mokuse te miso na ye kangama te mpona komona bomoi na nga
koyoka kolela na ngai matoi na ye kanga mateo mpona koyoka kolela na ngai Jehova na nga aza fidèle 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 nakobelela yo nakobelela yo tango nyonso nakobelela yo nakobelela yo tango nyonso Tana sosoli yo te abolongo na ngai eko kumbamela yo ata na moi nanu izake te naye miso na ngai nayebi ekoko bakotanga te ozali ya ngai Jehova ozali ya ngai loyembo ekosopona na monoko na ngai sekombo ya Jehova na butu nalali baye kobundisa ngai sekombo ya Jehova moninga malamu ya ntango ya bastress moninga malamu ya ntango ya bitumba na ngai moninga malamu na ntango ya bakestion soki yo te nakozala wapi ye Jehova na ngai nayembelaka kaka yo Jehova na ngai nakumisa kaka yo Jehova na ngai nanetola kaka yo Bien, merci. Pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'Alliance. Nous vous signifions qu'au bout du bâtiment administratif sont disposées les installations sanitaires. Quelques règles s'appliquent également à notre cimetière, notamment. Les poubelles sont disposées un peu partout sur le site. Nous avons des visites pour y jeter les déchets, les ordures. Il est strictement interdit de monter ou de marcher sur les carreaux des enterrés. Ngolo Chabani Freddy, qui nous a quittés ce 21 janvier 2024 à l'âge de 28 ans, laissant derrière lui une famille et une multitude d'amis. Votre présence ici près du septième est un geste d'attachement, d'amour, d'amitié et de solidarité. De chacun et d'amertume, en plus de sentiments divers de tristesse, de douleur, de peine, d'incompréhension, mais également vide, tel un village déserté, tel un désert aride, car Freddy ne sera plus là pour partager ou revivre ce moment bon, merveilleux et parfois pénible, difficile. Ce moment où vous avez pu manger et partager tant de souvenirs, tant de projets, tant d'espoir, des moments de joie, de plaisir et d'honneur.
Ces vides que vous ressentez aujourd'hui se moquent de la douleur des expériences partagées ensemble. Ils se moquent des difficultés traversées ensemble, mais ils nous rappellent que ces moments valaient tout simplement la peine d'être vécus. Il valait la peine d'être vécus ensemble, d'être partagés ensemble. Il y a tant de choses que vous aurez voulu faire encore ensemble, mais hélas, le destin en a décidé autrement et tout cela semble s'arrêter aujourd'hui. Si ces liens tissés tout au long du séjour de Freddy sur cette terre des hommes s'arrêtent bien aujourd'hui, les souvenirs partagés quant à eux demeurent à jamais gravés dans vos cœurs. Ils demeurent si profondément gravés en vous qu'aucun vent violent soit-il ne pourra les effacer. En ce moment où nous apprêtons à porter Freddy en terre, toute l'équipe de la nécropole de Tintin et les Bambous s'associe à moi pour vous présenter nos sincères condoléances et pour vous souhaiter bon courage car vous en avez besoin pour vous relever de cette épreuve. Ainsi va la vie. Ainsi donc, très chers membres de famille, amis et connaissances, vous n'irez plus chercher Freddy sur l'avenue Kabalo numéro 266 du quartier RTMC de la commune de Lingwala, mais Freddy reposera désormais ici à la nécropole de l'Éternel de Bambou au numéro 448 du quartier Ascension. C'est donc bien ici à la nécropole de l'Éternel de Bambou que vous viendrez désormais honorer sa mémoire et pourquoi pas reflérir sa tombe. Nous invitons à présent notre équipe de dimension à vous accompagner en procession vers la dernière demeure de Bongolo Chabani Freddy. Nous vous prions à cet effet de former 2 rangées derrière le corbillard. Nous insistons sur les 2 rangées afin de faciliter la circulation de tous. Je vous prie avant de vous lever et avancer. Voilà, on va aller vers 2 rangées. Nous allons suivre le corbillard. Attendez le moment à démarrer. Je vais la démarrer. Il démarre à Zélani. Aïe, aïe, aïe. Zambe malamu Jehova, Zambe malamu abwakaka moto te, atikaka moto te na mai na miso, atikaka moto te na pota na ye. Jehova nanga avani na ngwende na lola, Jehova nanga yo, Jehova nanga abongi na loyembo nanga, Jehova nanga, Jehova nanga lalaka te animbaka te, Jehova nanga lalaka te, Jehova nanga yo kaka ngai. Nabeleli Jehova nabeleli Jehova kolo na ngai nabeleli Jehova afa kolo na ngai nabeleli Jehova jire nanga nabeleli Jehova shalom kimia libota na ngai nazobelela yo Yahweh, Yahweh epa na yo nazosenga Yahweh, Yahweh nabonzi yanga kembo na oya bongi na baloli yanga miso na oya bongi Jehovah, Jehovah, makasi na ngai,
kososola bongonga moto na sala bonzambe na yo eza lisusu ya mindondo te bato nyonso basi bayeba yango nabelela nani abongi te moto mokili akocola ngai ye moto mokili akoseka ngai ye koseka jehova miso na ngai na yo nazosanjola nazobelela nazosanjola nazopesa nzembo nzembo na ngai nabombela nani Okende malamu Fredi, okende malamu, okende malamu Fredi, okende malamu, utaki na Nzambe yokozonga na Nzambe, okende malamu. Oba mama baleli yo na losambo Fredi, oba papa baleli yo na losambo Fredi, o famille eleli yo na losambo Fredi, okende malamu Fredi. Nzambe na bolingo na oto pesi yo merci pe tokumisi yo tokomi na etape ya suka oyo tekokunda nzoto oyo na se ya mabele toutaki mabele pe tokozonga mabele topesi yo merci Nzambe na lolaka nyonso oyo osali tika nzoto ya ndeko na biso Fredi epema na kimia pe molimo santu kosunga bandeko batikali kozonga na kimia pe na esengo kino bakati na bandako ya solo mokonzi na lola douleur kati na motema tokoloba nini Nzambe yo opesaki Nzambe yo zwi topesi yo merci maître ya temps pe ya circonstance totiki libota oyo Nzambe alolaka kati na maboko na yo moto abombaka pe abatelaka Yesu Mesia ezali yo pesa papa na ye makasi pesa mama na ye makasi pesa batante na ye makasi tala ebele bato balandi ye kino moko na lilita Nzambe alola kaka yo nde kosala oyo moto akaka kosala te nyonso oyo ezali ya biso ezozwa matondi epai na yo tokomi na suka Nzambe yo banda esika moto akomaka na suka esika yo Nzambe obandaka tokoloba nini Nzambe alola na se ya moi oyo topesi yo kaka merci topesi yo merci na oyo nyonso eleki mpe totiki reste programme kati na maboko na Nzambe oyo molimo ya Fredi epema na kimia Nzambe totomboli kombo na yo kombo ya moto ekita kombo ya moto ebunga obele kombo na Yesu Mesia eza élevé kati na circonstance oyo kati na famille oyo Nzambe malamu topesi yo merci Nzambe tokozanga ya koloba Nzambe so totomboli kombo na yo te mosantu na lola pesa kimia kati na famille tolata susi kino na suka te kati totombola yo ntango nyonso Nzambe yo ozwi Fredi oyebi oyo kozongisa libota oyo kimia kouta epai na moto te Yesu Mesia kimia na yo Nzambe erene kati na biso au nom puissant de Jésus nous avons ainsi pris merci Seigneur Jésus-Christ amen hein? Merci c'est quoi permettre à Robaka fleur je ne sais pas quoi ici omniprésent azali bipai nyonso abatela libota eloko oyo Nzambe alonaki na motema na yo alona na mitema na biso nyonso ete tozala na bomoko Nzambe biso azwa lokumu lokola azwi molimo na ye azali souverain tomokaka koyi kokakula liloba na Nzambe te lokola ye azwi yo
Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso